Triste nouvelle, sango ya mawa ekwei na ba comédien ya RDC. Bandeko na ngai toyeko kabola na bino sango ya mawa po balobi lela na baye bazo lela. Toyaka liboso na bino ko kabola na bino eloko nyonso o elekaka na monde ya ba comédien na biso, eloko nyonso o elekaka na communauté na biso. Alors toyaka ko kabola yango elongo na bino. Lelo Irsil Botelo TV aeli bino sango ya mawa, aeli bino sango oyo vraiment eza ya mawa kaka na système ya communiquer ndenge topesaka. Alors lelo toyeli bino sango oyo ya mawa. Nini ekweli mama na biso Gabriel Bolembo tumba tumba. Bandeko nanga d'abord so ezambala liboso okwei na Irsil Botelo TV. Vraiment ceux qui ezambala na oya liboso okwei na Irsil Botelo TV, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. Ming ba partage na bino bandeko nanga ezalaka malamu tolingaka ming ceux qui bokoti tango za mutasika au s'abonner, tango za mutasika au commenter, tango pe oza mutu ya sika au partager et ça la bien. Ba partage na bino et ça la ete biso communiquer na biso etambola partout. Alors ba partage na bino ezalaka vraiment kitoko mingi. Na pesi merci na bandeko nyonso o bazalaka wana vraiment pona ko partager ba émission na biso. Bandeko nyonso o basutenaka biso na nzela ya ko partager, na nzela ya ko s'abonner, na nzela ya ko commenter, na nzela ya ko aimer. En tout cas topesi merci. Nzamba lola aza lelongo na bino, nzambe abatela bino, nzambe akanisa bino lolenge bokanisaka misala ya Irsil Botelo TV. Lolenge bozwaka batana bino pona kolanda biso, lolenge bobebisaka ba mega to ba wifi na bino pona kolanda biso. Alors nzamba lola akanisa bino nyonso bokosala bozwaka bobo esimbaka po ete bokanisaka biso, po ete botalaka biso, po ete bopartageaka lisusu ba analyse to pe ba émission na biso. Alors bandeko nanga lelo toyeli bino sango oyo, lelo vraiment toye konformer bino sango oyo. Gabriel mama tumba tumba toyebi biso nyonso. Mama tumba tumba aza comédienne oyo toyebi malgré mabe na ye, malgré ko tumba tumba na ye, malgré moi babilobela na ye azalaka nango, mais aza comédienne oyo toyebi biso nyonso. Aza ancienne na makamba théâtre, aza vraiment nouvelle, aza ancienne na makamba théâtre, aza vraiment muto akala asala théâtre kala na ba papa na biso mikolo mikolo dans génération akala na théâtre. Eza Gabriel tumba tumba. Comportement na ya koma nango ezaka ya lelo po kala azaka na comportement wana te. Alors kana se ya comportement na ya mabe oto bengaka ndenga tumbaka ndenga lobaka ndenga tumbaka, mais Gabriel Bolembo alandaka batu vraiment na ba matanga. Et na matanga moko te leka na mona présence ya Gabi te. Ya Gabi tumba tumba alanda batu nyonso na matanga. Ye pena matanga soki salemi o lobaka basola te na mutu wana. Mais soki penza bazana bango na relation malamu na mutu wana tomonaka ya Gabi alandaka batu nyonso na matanga, ya Gabi alandaka. Alors lelo matanga ekoi na ngambo na ye, lelo pasi ekoi na ngambo na ye, lelo ya Gabi akufeli, lelo ya Gabi abungisi mutu na famille. Alors mutu nini oyo ya Gabi abungisi? Na lingine expliquer bino nani oyo akufi bomoni na tie miniature, nani oyo azongisi molimo na ye epa ya nkolo na famille ya Gabi tumba tumba. Azali bongo grand frère na ye. Donc aza vraiment grand frère propre ndeko ya makila. Ndeko penza ya makila, donc tata moko mama moko ba partageaka kombo moko kande zalaka o famille boye, o famille botelwa, o famille boye, bango baza famille Bolembo. Alors ndeko na biso comédienne na biso Gabriel Bolembo abungisi grand frère na ye na kombo ya Richard Bolembo. Na kombo ya Richard Bolembo asili na kotika biso, azali bongo grand frère ya comédienne na biso, grand frère na ye propre vraiment comédienne na biso Gabriel Bolembo. Alors na cadre kaka ya bien ndenge balobi to lila na baye bazo lela, ndenge balobi to sepela na baye bazo sepela,
tomona Gabriel Bolembo azangaka te na bamatanga nyonso ya bacomédien kande na tuyebisa bino malgré mabe na ye malgré kotumba bacomédien malgré alekaka na émission alobaka malgré kofinga bacomédien malgré toyaka tolobaka ndenge nini ya Gabi azalaka me oyo etali vraiment matanga ya Gabi kote wana amonanaka. Donc ya Gabi amonanaka na bamatanga ya batu tout azalaka présent na bamatanga ya batu tout. Alors kaka ndenge balobaka mbile etelaka partout ezalaka vraiment mingi likelemba tango moninga kufeli kende po yo poyebi te mokolo nini mbila ekotela na kana bino. Alors bacomédien kande bozalaka na bokabwani bacomédien kande ndenge bozalaka botala teke o ya Gabi kuta azalaka moto akoto yo ya Gabi kuta alingaka boete o ya Gabi kuta bwakaka bajeton. En tout cas to monisa elongi kuna to kende kotala ya Gabi to console ye po c'est pas facile ya kobungisa ndeko na yo ya makila. En tout cas ezalaka facile te to utaki komona epa ya papa ya mama na biso Aida Kapilas to mona ki ndenge nini azalaki to mona ki pasi oye autaki kozala na ya kobungisa ndeko na ye ya makila eza vraiment facile te. Ezalaki facile te po na Aida et surtout bakundaki na mboka moko oye azalaki te ezalaki facile te. Alors to soutenir ya Gabi to zala wana pona ye to benga ye ceux qui oza fan numéro 1 ya Gabi. En tout cas benga ye na numéro na ye komela ye na WhatsApp komela ye na Messenger pona ko souhaiter ba mes condoléances kaka ndenge ezalaka pona ko fortifier ye. En tout cas ezalaka malamu mingi moma oyo eza moma moko mutu nyonso ayoka pasi. Bandeko nanga soki nano kufela te omona pasi ya boete. Alors ce que so kufela okoyeba pasi ni ezalaka ya ko perdre mutu na famille ya ko perdre ndeko ya ko perdre papa ya ko perdre mama ya ko perdre grand frère. En tout cas ezalaka pasi mingi grand frère o azaki nyonso pona bango ya na bango mukolo ya mobali. En tout cas ça fait mal ya ko perdre mutu na famille lokola yaya ezalaka vraiment pasi makasi. Alors to benga ya Gabi comme ya mona na ba matanga to mona na ba comédien matanga o eza matanga teke bobando kinde kuna pona oluka ba problème bobando ke kuna pona obimisela batu ba matière ebele. Bokende kolela grand frère ya Gabriel Bolembo na kimia nyonso bolela papa na biso Richard Bolembo na kimia nyonso bolela elongo na ndeko na bino po amonanaka ya Gabi na ba feti azalaka ya Gabi na ba matanga amonanaka. Alors ndenge muninga amonanaka ndenge pe tosengi na ba comédien nyonso ba monana na matanga na bango. En tout cas e osala malamu mingi. Merci beaucoup na batu nyonso o bozalaka wana pona ko soutenir Ursule Botelwa TV. Boza ebele o bozalaka wana pona ko soutenir biso pona ko landa biso pona ko commenter pona. En tout cas bozalaka ebele pona ko soutenir Ursule Botelwa TV. Wana ba mbote na nga na batu nyonso o ba soutenaka biso ba mbote na nga na ba abonné na biso nyonso ba mbote na nga na famille bota oye ba mbote na bino esika bozali wana ba mbote na nga vraiment na ba abonné nyonso o ba soutenaka biso ba Pesha Love ba Dinashu na pesi bino ba mbote esika nyonso bozali. Bon, continuez toujours à soutenir Bisso, bon, continuez toujours à partager, bon, continuez toujours à s'abonner, ceux qui s'appellent Mbalano ya Liboso. En tout cas, kende kaka na coin wana au s'abonner et au sa malamu mingi. En tout cas, baye o bo soutenir Bisso na ba partage vraiment bon continuer nzambalola a ozangate na kopambola bino. Sungande konayo partager émission, partager s'abonner. Partagez na ba statut WhatsApp, partagez na ba statut Facebook, partagez na ba groupe na Facebook. Nzamba lola aozanga te na kopambola yo. Wana tokutani mbala sima soki Yesu azongi te tokutani mbala ya sima. Bambote na ngana Linda bukulu ya balinda balobi Linda bukulu komi kobima muta suka na ba commentaire. Alors to linga ka otango ya kokomaka première commentaire Linda bukulu. Merci Esiko Zali, moi Nzambe, que le Seigneur te bénisse. Wana ba joyeux anniversaire encore. Na chouchou Botelwa ba chouchou joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Esika Ozali, happy birthday to you. Nzambalola amuna yo pe abatela yo princesse Allegria.
ba bisou na yo esika ozali. Sonia officiel yaba Sonia ba bisou na yo esika ozali. Continuez ko partager, continuez ko sunga musala na biso nzamba lola akopambola pe akobatela yo. Alors mes condoléances na famille Bolembo, en tout cas bozala makasi nzamende apesaka yepe azwaka. Donc molimo ya grand frère Richard Bolembo epema na kimia nzamba lola azala elongo na bino. Wana tokutani mbala sima. Bisous. Bye. Tobosana ko partager te ko aimer te ko commenter. Alors commenter tika liloba malamu pona Gabriel Bolembo. Aimer vidéo, partager vidéo et osala malamu mingi. Bye.